bato au kamba présidence wana o Kabila qui baona kinga kat Félix na Kamere ba yebisa biso sikani batie mbongo ya l'état donc to kuluka ngwana voilà et le to ba likamba 15 millions wana ke bima parce que bimité to ko benga na bango nyoso mosolo à l'état 15 millions ya francs c'est faté 15 millions ya francs congolais pouvoir Félix est outil na tricherie et combattre tricherie le lengelin pouvoir Félix est outil na corruption et que combattre corruption le lengelin Kabila yemoko motas installa corruption na Congo après c'est notre pouvoir n'est comme melo comme longate il n'y a pas de gratuité Massou essaie d'indi boko yokate Félix a préparé les school pour na kosenga pardon na bana Congo ah ben Félix a kosenga les school a préparé les school pour na kosenga pardon na bana Congo depuis classe bandia de ça combien de jours est-ce que tu es informé que bana msusu bakangeli bango ba latrine moi na l'école primaire nga kenzongo ine nembo accueillir petit fongola non mais pour na UNESCO ils avaient 35 enfants par salle de classe mais bana ba comité na 100 déjà na 50 élèves par salle ba enseignant bando en échec scolaire zaki et bando frôler 80%. Mais si kawa bana ba komi fois 2 100 élèves par salle de classe avec les moyens rudimentaires presque inexistants avec un salaire insultant pour les enseignants. Comment voulez-vous qu'on puisse avoir un niveau d'enseignement de qualité? Félix a préparé bana biso ba comme imbécile ya lobby. Mais bato ya poto ba komi ko mbongo et utuna kisasa mbongo ya passe ya bandeko na bango po bandima ko kende ko yamba Chilombo na Bruxelles. Il paraîtrait que ba ko pesa $300 par personne avec billet d'avion. So va na Canada, aux États-Unis, ba ko pesa ba na Belgique. Ba bengi olinko ya ba Félix yaka enveloppe na ngo pesa adresse pesa Congo na $300 no yango pe approprier ba antivaleur to komona lelo o mona ki mokolo lega ki a dimanche non Augustin Kabuya na Kabila bavani na kinga kati top Congo etunyo Augustin Kabuya mais bino na Kabila nini se komika serrer se butina kinga kati Augustin Kabuya lobi to kende ki évaluer politique à chef de l'état pour ko kosunga malamu mais so mona api un président de la République soi-disant un ancien prédécesseur naie azali ko évaluer action na secrétaire général de la parti chef de l'état o wapi nana ko bena chef de l'état ouais nana mena kinga kati et puis opposant wapi bazui bamituka et puis nana opposant tango ko mona prince penge boy 18 ans de combat tango ngana ko ça marche Félix azaki na poto et puis yebisanga kombo opposant moko oyo lobi azui motuka pomino bo mema basa ngaka boy yebisanga et puis biso na kati ya la muka yebisanga moto moko azui et puis après motuka ngona butu na ndoto na magie tonini Prince Penge salaire nanga ya suka na compagnie na bandai ko sala $800. Même Prince Penge asomba kamituka na mosolo na mbongo na ya futi na ngai et aller moquer $800. Mais permettanga quand même na ce moment motuka. Bongo un ancien directeur ya Exxon Mobil doit entendre que Félix asomba le motuka. Vous trouvez ça normal? Et puis vous avez même courage à kutuna biso mituna ndenge wana. Tango président Martin Fayulu a ko tambola na kisasa oyo. Naba Mercedes Yatalo Félix Azaki na mutuka boni oh le président assemblée provinciale a confondre assemblée provinciale et il confondrait l'assemblée provinciale avec son église et il pense que Mike peut devenir son diacre il se trompe Mlamuka 80% kinchasa na maboko na biso to bimananzela Mike a causé ba centaines et ba millions ya soutien au peuple congolais to kozana ensemble et le Comore que bima contre Mike qualité ba pimele salaire na pendant 12 mois injustement en violation des lois du pays le lot va lever immunité na monoka mboka na godin poi sika awe komi makamba basambisa ye c'était un procès politique parce qu'azali proche ya tata mokonzi ko le matin Fayulu parce que na ba manifestation nyonso Mike Mkiba na peuple congolais yango ba faire payer ba lobi lokola Mark a kotika Fayulu te to kotia na boloko ba kokate mlamuka 80% kinchasa na maboko na biso to bimana nzela Mark a kozwa ba centaines et ba millions ya soutien au peuple congolais to kozana ensemble et le Comore que bima contre Mike qualité ba pimele salaire na pendant 12 mois injustement en violation des lois du pays le lot va lever immunité na monoka mboka na godin poi sika awe komi makamba basambisa ye c'était un procès politique parce qu'azali proche ya tata mokonzi ko le matin Fayulu parce que na ba manifestation nyonso Mike Mkiba na peuple congolais yango ba faire payer ba lobi lokola Mark a kotika Fayulu te to kotia na boloko ba kokate. C'est un concept
pour vraiment apprendre à chuchoter votre peau. La peau a besoin de la communication. La peau, elle n'a pas besoin d'être négligée. Chez Grasse Beauté Cosmétique Paris, nous travaillons pour la restauration de la peau. Ensemble, là, on confectionne de produits cosmétiques pour la peau mate, la peau métisse, pour les enfants, pour les hommes, pour les femmes, aussi pour les femmes enceintes. Quand vous arrivez chez Grasse Beauté Cosmétique Paris, posez vos bagages. On s'occupe de tout, on s'occupe de la restauration, on s'occupe de comment vous allez communiquer avec votre peau en toute sérénité. Une plante verte d'Amazonia. Si vous avez des soucis de votre peau, vous voulez une meilleure retraite pour votre peau, vous voulez avoir le langage de la peau, venez chez Grasse Beauté Cosmétique Paris. N'hésitez pas, contactez-nous sur notre WhatsApp au 0033 6 23 22 73. Toute l'équipe Grasse Beauté sera à votre service. Kaloubi, le full boss, le boss, l'homme qui joue au Monopoly avec le vrai billet, le dragon de la monnaie. Chef d'entreprise, Papi Kaloubi, full boss. Non, rappelez Batoutou, toujours c'est l'album formidable de eux ensemble. Et j'ai espéré dans la chanson Oyo Rason a yembeli pour la Papi Kaloubi full boss. Si, bon, vous allez décider. Yokanzambe, Nanalela Libala, Tiliwa, Toko Kapana Tanzambe. Bongola meso, mwene. Fongola misu omona, pe fongola matoi oyoka. Sango ya Mutuelle Misunga oyo eyelibino ba Congolais nyoso oyo bobela ka maladi ya ndenge na ndenge oyo bozali pe na makoki ya kozwa ba soins de santé te ezala awa na mboka na biso to pe na libanda ya mboka na biso. Pona yango esengeli koyeba kaka ke na $5 na yo ya pamba oyo okobanda kofuta chaque fin ya mois okobanda kozwa ba soins de santé awa na mboka na biso même na libanda ya mboka na biso soki maladi na yo esengi bongo pe check up okobanda kozwa yango chaque semaine kaka ndenge yo moko olingi ya kosamba pe tembe ezali te bino moko botala mama Colette oyo azalaki kobela kasi maladi na ye esengaki ke akende kozwa soins de santé na libanda ya mboka tala ndenge Mutuelle Misunga ezwaki en charge na nyonso kobanda Kinshasa bino moko botala ndenge azali komata pepo awa na aéroport ya Njili destination bondimela ngai Afrique du Sud mboka ya Mandela précisément na Johannesburg wapi tango akitaki logement na ye ya qualité ezalaki na maboko ya Mutuelle Misunga bino moko botala condition ya kosamba kutu ezate e bongo check up na ye na Afrique du Sud to pe ba examen na ye evalaki kaka na maboko ya Mutuelle Misunga bino moko botala ndenge babali kosala ye contrôle ya nzoto donc maladi nyonso oyo evalaki kobela ebimaki pe emonanaki Misunga asungi mama azongi nzoto kolongono boyo kabino moko ndenge mama alobi bandeko soki botali na ba image elongi ya malade ndenge nazalaki na lelo esengo vraiment nami monaki vraiment ondire naza soki wapi ba séjour na ngai banda na yaki ti lelo vendredi nazoyebisa bino très bien bomoni mwa elongi na bongi muke kutu bato babi par rapport ndenge oyaki na lelo changement pena po l'air wana so botali ba image na ozala kaka na kitamba na mutu moyen kutu vraiment na se maquiller ezate à partir ya lobi na butu ti lelo naza vraiment très bien. Mutualité Misunga mokili mobimba Mutualité Misunga international kaka ndenge bomoni mama Colette ba soins de santé na ye esimbi yo pe ovali kolanda biso soki ovali banda ya mboka soki ndeko na yo abengo na Kinshasa ke azali malade komi tungisama na yo te benga kaka Mutualité Misunga na numero oyo ndeko na yo na Kinshasa atovali na poto ye akozwa ba soins de santé à l'aisement calmement sereinement po Mutualité Misunga ezali wana
tala kosamba na yo te kobanga na yo te komitungisa te luka kaka bandeko ya mutuelle misunga ezala maladi nini obali kobela epa na bango okozwa solution lokola mama Colette azwi solution na ye kaka na $5 ya pamba oyo afuta na misunga ememi eti na Johannesburg na Afrique du Sud na mboka ya Nelson Mandela. Eske na mutuelle misunga tembe ezali eza te tozolokota papier elenge ya Congo Glodidi Asika la mignonne la mignonne Tracy Mbelenga pro Tracy Mbelenga pro kata. Très chers internautes, bienvenue à tous de partout. Vous êtes en train de nous suivre. Elenga Congo reste la meilleure chaîne pour vous, pour nous, pour tout le monde. Ndenge bino nyos boyebi toujours. Alors aujourd'hui, toujours dans le cadre de l'actualité politique. Aujourd'hui, je suis là donc avec moi Namboka Prince Epenge de Lamuka. Vraiment ndenge bino nyos boyebi pe bozo yoka ces derniers temps. Ba vidéos ont circulé avec lui. Nous allons parler, n'est-ce pas, de ces détournements qui est en train de circuler. Tout le monde ba vidéo. Tout le monde bande ko na biso pa poto bolobeli yango. Alors les lots préférés peto solo lango pena moi Namboka Prince Epenge que je salue déjà. Bonjour Prince Epenge. Bonjour. Tout le monde moi calme, to ebité bonne santé à SID, bonne santé à Lamuka. Quand bien même tout le monde a bino sous nanzela te on dirait bobungi. Merci Tozali Malamu. C'est parce qu'au Obimisinga na salle Tozali na réunion, il y a dynamique pour la vérité des urnes DVU. Et na outi na réunion moko na tata mokonzi ekolo Mike Mukebai pe baninde comme ça to aussi na réunion mosusu wana obiga tozali ko préparer meeting ya kafu to benga ngo fara épisode 2 Martin Fayulu na peuple longo et un meeting ya échauffement avant to banda marche ya monene pona ko benga na banguna ya Congo donc nakwa kizema fatigue moke mais sinon tozali bien la lutte continue. Alors, ces derniers temps, on parle de ces détournements. On a dit que équipé na mato inabino parce que le Congo, c'est pour tout le monde. RDCZ à Batunios. Quand il y a quelque chose qui ne va pas, Moutunios, Oazana et l'eau quoi koloba sur Yango, à Kokipe koloba. Pona Yango koloba nini par rapport à ces détournements. Mais Mbongo, ebika na kamongabino yormoko. Mbongo, soit déjà présidence de la République et Yibi. Oyo cabinet, il y a Félix et Senga qui était babi misanaro banque 15 millions de dollars. Ezali mosolo ya ngai na yo. Yo na retourne pe motuna o salini ni poete mbongo wana zonga na caisse ya l'État. O salini lokola journaliste po balobi micro na yo oyo ezali revolver monene, ezali arme monene. O salini ni poete ba yimbo kabaye ba ete mbongo na bango ba détourner yango ba lié yango. Mais jusque-là, nous n'avons pas de preuves. Toko kanga mutumo kote to diembe la batumo bwena singa keno bangonde ba détourner yango. Ba preuve, yo za sur une étape ba preuve alors que il y a une ba réquisition salami parquet près cour de cassation et ça les diligenté paquet et ça les réquisition d'information batindeli mokana na Rao Bank le BT et Zwaki mokande utaki na présidence de la République et senga qui était babi misa 14, quelques millions de dollars, tout ça arrondi on a 15 millions de dollars que monsieur Luwana batindika qui yango bato la présidence de la République et qui ndaki pe na compte monsieur sur l'État. Les loko tuna bande konabino ba confrère nabino pe ba conseil nabino ya RFI na ba chaîne monsieur sur celle de la banquette. Olandaki lobby RFI est consacré plus de 4 éditions pour na koloba que bambongo wana bimako compte goutte. Ba misi 6 millions, ba misi 4 millions, ba comme ça 3 millions. Tina mbongo wana esili lelo to asu na niveau ya makamwa lelo ya niveau de tomona bato ba okamba présidence wana o Kabila ki bango kinga 4 Félix na Kamere ba yebisa biso sikani batie mbongo ya l'État donc to koluka ngwana voilà et le to kolo balikamba 15 millions wana ke bima parce que bimite to ko benga na bango nyoso mosolo à l'État 15 millions ya francs c'est faté 15 millions ya francs congolais c'est beaucoup d'argent. Vous savez 15 millions de dollars, vous avez 15 millions de francs congolais, vous avez 15 millions de francs CFA, vous avez 15 millions de francs burundais, vous avez 15 millions de dollars canadiens, vous avez 15 millions de dollars américains. Et qu'il faut plus de 25 000 enseignants. Donc, Kamere a se contredire. Kamere aurait dit, d'après ce qu'on a appris, que l'argent est à lieu sûr.
motuna na biso eyali boye liesi rango eyali nini chambre ya Kamere, chambre ya Félix to chambre kinga kati liesi rango eyali nini toyebete liesi yo mpona bakongole mbongo na mosolo na bango ebomba maka eyali nde banque centrale mais liesi yo toyoki Kamera koloba eyali yo wapi. Ce qui est clair, ce qui est évident, c'est que l'argent a été détourné. Mais bateau yo balobaki yo bango baye pour l'état des droits. Bateau balobaki yo bango baye pour combattre la corruption. Tango biso tolobaki na bino. Et te pouvoir outi na corruption. Et que yo combattre la corruption te. Diabolo c'est yo combattre diabolo c'était pouvoir Félix c'est outi na tricherie. Et combattre la tricherie le lengelin. Pouvoir Félix c'est outi na corruption. Et que combattre la corruption le lengelin. Kabila yemoko Mota installe la corruption à Congo. Après, c'est le pouvoir. Pouvoir n'est comme Melo Kamalongate. Donc, ça ne nous étonne pas. Tant que le baki nabino, ce qui Félix n'a qu'à mairie. Bandima yo ke na kinga 4 kozwa pouvoir wana ezali pona bolama ba congolais te. Pona bolama te mais lelo bana biso bazo tango fele ezaka bolama congolais lelo gratuité ezali bana ba tango fele. Oh, il n'y a pas de gratuité. Masu ese dindi boko yo kate. Félix a préparé les secours pour na kosenga pardon na bana Congo. Ah ben. Félix a kosenga les secours a préparé les secours pour na kosenga pardon na bana Congo. Yem tazo préparer voyage na Belgique. Mikolo a ko ça sur discours et comme ba clip musical bomoni et comme a ko lo ba boy ba tele manzembo. Na sime na bito soke zali pour na ko délivrer ba congolais so pour na kanvute nzembo nzambe nzembo mokito ko reprendre te philosophie yango ya nini. Ba conseiller yango auti na poto bango yo ba conseiller biloko yiwana. Donc bref gratuité enseignement et ali une farce. Félix a préparé année blanche. Mais bana bazo tanga prince penge vraiment. Ba parents bazo les quand bien même que ils en a école mususu o bazo boya kokota parce que balobi makambo wana zo kende molo ti na mois prochain ba ko s'occuper na ba enseignant nyonso. Année scolaire ezali na combien de mois et combien de jours? Depuis classe de bandit, tu sais combien de jours? Est-ce que tu es informé que bana mususu bakangeli bango ba latrine? Moi na école primaire nga kenzongo ine nembo akeye akuti fongola. Babi makambo ya gratuité enseignement wana ezali Félix ndalingami sepelisa. Lokola Félix ayebe akoluka légitimité. Ayebi que 70% ba congolais ba kondima bokonzi na été ba sanzi ye balobi bokonzi na la ko lebola ba komesa na ebola te. Yesu ko sala manso wana po ete ba congolais ba lingaye. Ako promettre ba cadeau ici quand nous avons les cafés ba cadeau partout même bino ba journaliste ak ko ta ba mama ko bota hôpital ak ko ta ba pêcheur ba pilote ba to ba so Félix a promettre paradis pour na bango mo sur le réalité budget ya liboni kaka ma kambo to yoka ki ilunga inukamba wana ko lobaka wana récitation ilunga inukamba ande ke misa gratuité enseignement moto boy gratuité enseignement za na Congo réalité même ngai prince penga bana nga ba école privée na komona boye pona kotangisa bango na ko sepela mingi bana ngai pe baza école à l'état mais pour bazwa formation nini niveau ya école à l'état na Congo ezali suicidaire niveau éducation ezali suicidaire ezali tellement bas professeur moko abanda kotangisa bana 50 élèves na école primaire 50 élèves wana déjà niveau ezali bas pour le foot ya professeur ya qui enseignant ezali bas. Mais si quand on m'a dit si le foot a enseigné, mais bana balongo 50 ba comme 100 dans cette classe. Et comme sous les lots bana ba comme 100. Et pourtant norme pour l'UNESCO ils ont 35 enfants par salle de classe. Mais bana ba comité na 100. Déjà na 50 élèves par salle. Ba enseignant bando en échec scolaire zaki et bana frôler 80%. Mais si quand bana ba commis fois 2 100 élèves par salle de classe. Avec les moyens rudimentaires, presque inexistants, avec un salaire insultant pour les enseignants. Comment voulez-vous qu'on puisse avoir un niveau d'enseignement de qualité? Félix a préparé comme un imbécile à lobby. Avec ce système ici, il aurait fallu mécanicien malamu dans la constitution l'article 43 gratuité enseignement caractère obligatoire enseignement primaire taux de base et les mécanicien malamu. Mais c'est ngeli ko préparer nanu. Tout na Félix Tshisekedi. Tu allé na l'école à l'état boni à habiter. Tu allé na combien d'enseignants na Congo à habiter. Ba enseignant boni na Congo ba futa makate à habiter. Mosolo tche peut être au futa ba enseignant.
le coup la parent balongwe na participation na bango Félix a évité alobio a mobiliser ba fonds o mobiliser a kolobada le futur alors que la gratuité de l'éducation il a plus que dans le présent. Non, le bas $1 million. C'est facile à Koloba, $1 million. Le bas deux fois, $1 million. Mais Lucas, $1 million. Au coup, ça là, tu as la 6e génération, on t'a aussi $1 million. Mais pour Koloba, $1 million, c'est un mot, c'est une phrase, c'est très court. C'est très facile. Félix a le bac en Dengouana, gratuité enseignement. Il s'est rendu compte plus tard qu'il s'est piégé. Pour Koloba, il n'a rien préparé à cette matière ici. Tout le monde a une vidéo à Bruxelles, à Bruxelles, à Porto, Baza déjà qu'on s'est mobilisé pour que ça l'accueil. Il y a chef de l'État qui a une vidéo circulée vraiment. Baza vraiment un chef de l'État. Non, mon talent c'est un Félix est alité. Mais la vidéo est circulée, tout le monde a les réseaux sociaux. Vous n'avez pas appris qu'il y aurait des gens qui payent à tous ceux qui sont disposés à aller accueillir Félix $300. Est-ce que vous avez de preuves? Oh, mais je dis. Vraiment, est-ce que ils ont on a appris. Na Canada, États-Unis, et comme Makamboka, c'est désolant. Na Kala, ban accès à Bandoko Zabato a poto le club modèle. Puis bata poto Bandoko ban accès à Tebino Bozani Degani Kabila corrompe Bino, Bolingi Kabila te, mais Kabila tche mitiga Bokei. Kabila sali marche Bokei. Kabila qui est na province par exemple ya Bandundu, ou bien ya Kasai, Bokei ko yambaye apesi bino mbongo. Mais bato ya poto ba komi ko mbongo et utenda kisasa mbongo ya passe ya bandeko na bango po bandima ko kende ko yamba Chilombo na Bruxelles. Il paraîtrait que bako pesa $300 par personne avec billet d'avion. So va aller na Canada, aux États-Unis, bako pesa ba na Belgique. Ba bengi olinko yamba Félix il y a qu'un enveloppe, on peut s'adresser à combo $300. D'où vient cet argent? D'où vient cet argent? C'est désolant, c'est regrettable. Si ce sont des choses avérées, vraiment, c'est regrettable pour un parti comme l'IDPS. Mais je comprends qui s'ensemble se rassemble. Bah comment ensemble na Kabila. Papa moto installa à propulser antivaleur to komona lelo o mona ki mokolo lega ki a dimanche non Augustin Kabuya na Kabila bavani na kinga kati top Congo etunyo Augustin Kabuya mais bino na Kabila nini se komika serrer sebuti na kinga kati Augustin Kabuya lobi to kende ki évaluer politique à chef de l'État pour le kosunga malam mais ce mona puis un président de la République soi-disant un ancien prédécesseur naie Azali qui évalue l'action de secrétaire général de la partie. Nous sommes dans quel monde finalement? Et il ne s'en cache plus. Et je vous promets que la Mikoye, comme on a fait, si quand Félix a voyagé dans Kabila. Mais les soldats du peuple Martin Fayulu, il paraîtrait à Moutuka, le chef de l'État, qui n'a pas opposant, député opposant. Le chef de l'État, non, combien chef de l'État? Ouais, là, nommé na Kingakat. Et puis, opposant, wapi bazui, bamituka. Et puis, nan les opposants, tant qu'on a pris 18 ans de combat. Tant qu'on a ça marche, Félix a na poto. Félix a bondi wapi. Je suis plus opposant, j'ai été plus opposant que Félix. Il s'est battu où? Kende ko tuna ba panzi sango ba yebi combat oyo. Biso to sali marche, attends to sali marche, na rassemblement. Na veille à marche, Félix a vu à poto. Et puis yeb sanga combat opposant moko oyo lobi azu motuka. Pomino bo mema basa ngaka bo yeb sanga yi. Et puis biso na kati ya la muka yeb sanga moto moka azu motuka. Et puis après ce mituka ngona butu na ndoto na magie tonine. Et puis ils seront sérieux. J'ai l'impression qu'on respecte ngate tango ko tunanga na ko ben ngolo ko la bêtise. Excusez-moi l'expression. Vous voyez niveau taille à président élu Martin Fayulu. Est-ce que vous oubliez que c'est un ancien directeur ExxonMobil? Prince Penge salaire nanga asuka na compagnie na bandai ko sala $800. Même Prince Penge asomba kamituka na mosolo na mbongo na ya mufuti nangai et aller moquer $800. Mais permettanga quand même na ce moment motuka. Bongo un ancien directeur ExxonMobil doit entendre que Félix asomba le motuka. Vous trouvez ça normal? Et puis vous avez même courage à retourner biso mituna ndenge wana. Tango président Martin Fayulu a ko tambola na kisasa oyo. Naba Mercedes ya talo. Félix azaki na mutuka boni. Avaso ma mutuka azaki na ona ensemble. Batango ko kisasa awa.
na année 2016 Félix azalaki na mutuka nini? Il n'avait même pas de voiture. Et Fayulu en avait combien? Kende kotala epai ya tata mokonzi ekolo Martin Fayulu na fade na uzana pango mso elanda fade na udu oyo kuta ba mutuka ya Lix oyo déjà était vanda place wana ya kala pour parce que lobela yango te to comment lobela makamba ba matériel s'il vous plaît, mais je suis obligé de le dire pour vraiment sortir de cette bassesse là. C'est la dernière fois que je pose ce type de questions. Lobby bakotuna bakoyebisa bino Martin Fayulu a précisé mina reine d'Angleterre. Okoya pe kotuna ngai que Martin Fayulu a engrossé la reine d'Angleterre. Okoya pe kotuna ngai okoza courage. Pour on aura tout entendu. Bakoyebisa bino que Martin Fayulu a tié moto na banque centrale. Yo pe kotuna ngai. Bakoyebisa bino Martin Fayulu nda mema ba 123 na Congo. Bakoyebisa nga kotuna pe ngai. Non madame. Il faut pas que le internet pour maintenant un idiot quelqu'un qui ne sait même pas écrire son nom, à qui na Facebook, à Komelo, et vous prenez ça et vous venez nous opposer ça. Soyons sérieux, si vous nous respectez, comme acteurs politiques, comme les gens qui ont eu la confiance du peuple, respectez-nous et épargnez-nous ce type de questions. Dans ma cambouetaille poto, Félix Moudako Zéry na poto à l'été. 80% des Congolais à poto, pour la première fois, il y a un noir, je dis bien, pas un Africain, mais un noir, en France, dans la place de la République. Moutako Zéry Félix na poto à l'été. Voyez-vous? Et Ali bateau de Toyoki qui aurait réussi un peu d'argent pour le faire, ça c'est le problème à eux. Mais pour nous, pour les Congolais, ils sont décidés à manifester contre Félix. Il y aura des grandes manifestations et nous les encourageons à s'exprimer démocratiquement pour rejeter l'arrivée de Félix parce qu'il a trahi la volonté du peuple, il a trahi le peuple congolais. Alors parlons de Mike Mukeba et Obalongoli, immunité parlementaire. On se demande jusque-là, est-ce qu'il n'y a pas une main noire derrière l'Ikambo? C'est un complot politique qui serait venu du cabinet de Félix Tshisekedi. C'est un complot, c'est un procès politique. Olanda qui tue Tata Mokonzeko, le Martin Fayulu, nous dénonçons cela. Ils allaient procès politique. Oh, le président de l'Assemblée provinciale a confondre l'Assemblée provinciale et il confondrait l'Assemblée provinciale avec son église. Il pense que Mike peut devenir son diacre. Il se trompe. Mike Mukeba défend toujours la vérité. On dit qu'il a insulté. Non. Au Congo, quand ça a été sur le but de vérité, c'est qu'on a insulté. Mike dit la vérité, c'est un journaliste d'investigation. De par sa nature, il a une information sensible et Sengeli a informé le peuple toute la vérité, rien que la vérité. Il faut marcher s'il faut marcher, il faut se mobiliser, il faut mobiliser. 80% qui sont dans beaucoup d'habitants, il faut Mike a causé des centaines et des millions de soutien au peuple congolais. Donc nous sommes ensemble et l'autre comment que bima contre Mike qualité. Bah puis le salaire n'a pendant 12 mois injustement en violation des lois du pays. Le lot va lever immunité na monokamboka na godem poi sika awe komi makamba ba sambisaye. C'était un procès politique parce qu'ils allaient proche à Tata Mokonzeko le Martin Fayulu parce que na ba manifestation nyonso Mike Mukeba na peuple congolais yango ba faire payer ba lobi lokola Mike a kotika Fayulu te tokotia na boloko ba kokate. Ce qui va te marquer na boloko biso banse to kena boloko iwana boko mona procès angolo ngeke kezala putule ko matama kala makotika biso banse to kozala wana ikopita Tata Mokonzeko pona soutenir Mike Mukeba ezali procès ya ba Kabilis ya ba Félixis o ba olingi vérité te o ba ibingonde ya peuple mais to relaxa bango te pouvoir ezali ya peuple. Alors nous sommes arrivés à la fin mesdames et messieurs, mais une dernière question et puis un message pour na bandeko bazolanda biso toyoki bozo projeter événement munene ya meeting na salle quelque part à côté à si je me rappelle bien Selembao quelque part wana bozo projeter un grand meeting. Moi message na bato bazolanda bino pe bato bazali banda ya mboka vraiment biso tokozala wana toujours na simala bino pona ko couvrir événement. Oui, ezali meeting ya Tata Mokonzi ya ekolo Martin Fayulu. Na cadre ya to bengi ba meeting de proximité na maman na terrain kuna football avant de comme en étape ba marche pour que exiger départ ya Félix na moninga na Kabila ndeko na masana ya classe. Pour Félix na Kabila, il semblait que batanga classe moko ba vérité comme ko masikawa. Pour bango mi balé kalaté na to webso Félix na Kabila ba voyager ba avion, ba no signer ba contrat partout. Bomana Kabuya, Augustin Kabuya secrétaire général IDPS. Na Kabila na kinga 4 dimanche oyo. Ba ko ka se sonité. Mais peuple na biso aloba ki Kabila tolini comme on a insulté. Asanza qui est na maponomi. Boni et komi côte kaka na Kabila.
Voilà, et c'est va trahir volonté à peuple. Meeting wana ke yana na commune à Makala, elengesa to be yango fara tata mokonzi ekolo matin falu na peuple. Pour na koloba ba vérité nyos 15 millions ya peuple il faut bima. Mais to kena meeting wana pour na opesa un des d'avant dernier avertissement. To sito lo baki na ndeko Chilombo. Tout bela masumu na yo senga pardon à peuple peut démissionner. Si vous démissionnez, le peuple congolais va te contraindre à la démission. Parce que mon commissaire pouvoir Félix réalité. Pouvoir wana ya loko le bola, mota mesana bola réalité. Nous les disons, on n'acceptera jamais qu'un individu nous impose son choix. Talo lenge to moko yo boy maman. Moto moko aya ko baka volonté à peuple, alo banga inde kabila o na poni de bino bokolinga. Jamais génération na bisoté et que les katé. Et que les katé. Donc rendez-vous ya bana ça. Et à liste les 22 oyo na Kalamu tata mokonzi kula ko yalawana président Adolphe Mozito madame Bazayiba soki mwana mboka ja pe bagomba kozonga na Congo noki bango pe ko yalawana ba communicateur to ala munga to ko yalawana toujours na sima tata mokonzi kolo Congo pour la vérité. Mais bien avant cela le 19 oyo na excusez-moi na paroisse Saint-Joseph awa ya Matonge awa tokoza na messa monene pour na commémorer to messe à mémoire ya bande konamso bakufaki na marche ya le 19 au 24 septembre 2016 tango to bimaka pona ko pesa Kabila carton jaune na marche wana toko bima toko ya belé mokolo 19 pona ko kansa bandeko na biso wana. Je me rappelle mokolo wana le 19 wana Kamere aya o na tongo ami kangela na siège. Akoni na kala siège na 6h alomina ba tuna parti bo tia fongola ba tie fongola. Abengi RFI abi RFI boya ba ko tala Kabila kangenga porte. Eza lokuta. Toye awa boye mutualité policier moko te ba tie ye mo ka mitieli kadena parce que banga ko bima. Mais tata mokonzi ya ekolo matin fait peu ba mususu to bima na nzela. Donc pour dire combien nous sommes déterminés à combat oyo ya kolonga sa peuple na biso. Donc les infos de Rosala. Et puis après, action monsieur de Kaya Susu, na pona la muka, mon amboka j'appelle Gombo, le coordonnateur, donc la candidat d'action. Mais combat il va continuer. La lutte est populaire. Peut-être qu'elle sera longue, mais la victoire reviendra au peuple. Et Félix Tshisekedi qui croyait avoir l'honneur et la dignité et l'argent aura et a l'argent, mais la dignité et l'honneur il ne l'aura pas. Parce que le peuple n'a pas dit jamais qu'il va continuer. C'est notre frère, nous l'aimons bien. Mais Félix a commis une faute grave. Et Lélo, la personne la plus malheureuse, c'est lui. Makama 15 millions où tu vas. Tu vas ta Kabila. Babi me bateau baloba na biso Kabila koli ambongo. Mais bango kaka 9 mois pamba 15 millions de basi bazu yango. C'est 15 millions de dollars essayé bani. Et bango 600 000 dollars oh ya 100 jours. Rapport à 100 jours réalité. Parce que 100 jours et bongo ni 1000 ans. Et bango ce qui va aller de 15 millions. Bon, 600 millions à 100 jours, c'est que balé combien? T'as le niveau de la peuple. Au moins, c'est quoi? Et là, quand Luka caméra le bac est hélicoptère. Caméra le bien Félix, moi na mai o hélicoptère à Souka. Tous voyango. Pour peuple le bien donc le quoi hélicoptère balingi ko li andenge balingi. Na tojo boton di maman. Merci beaucoup, c'est moi qui vous remercie. Merci à tout le monde. Binonios Belenga, Balandia, Elenga Congo Télévision, nous étions très contentes. Yakola Kisabino Perope Sabino élément avec moi Namboka Prince et Penge. Je remercie tout le monde. Binonios va abonner, bon continuer, s'abonner massivement à Elenga Congo. Nous sommes là toujours pour vous informer. Vous informer, c'est notre devoir. Je profite également pour saluer Sami Mbouyi depuis Paris. Je te salue et je salue également Steve Ndinga depuis la Tunisie. Bino nyonso baebozo soutenir biso, bino nyonso baebozo komela biso vraiment. Merci beaucoup Nabino. Gloire Diaké c'est derrière la caméra. Je te remercie l'homme noir. Moussala toujours, je vous remercie et on se retrouve. Bye. Les amis, regardez bien cet endroit. C'est le salon LTC, le meilleur de Bandal. À Bandol, c'est Paris. Il est situé sur l'avenue Kassavoubou, juste à l'entrée du bloc commercial. Oui les amis, au salon LTC, la main qui façonne les têtes des gens est une main experte. On s'y fait coiffer à tous les styles, l'afro comme l'européen. Et oui, ce coiffeur talentueux qui officie au salon LTC, c'est Fernando Mbaya, la garantie du traitement de vos cheveux. En plus, Fernando Mbaya est un expert en coiffure mixte. Chez lui, c'est le grand art,
la coiffure haut de gamme. Au salon LTC, la coiffure est élevée au niveau supérieur. Aujourd'hui, le salon LTC reste la seule référence de la coiffure à Kinshasa. Et Willy Gare, à l'unanimité, reconnaissons qu'il est le meilleur. Glodidia